Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle s'appelle Onesh Nong, la fille de son père. Onesh Nong, la fille de son père. Voilà. Comment dire? Oh, Panzana et Panana. Atana Kiki Panana. Atana Beto Panana. Ataba Tire Panana. Oh, Mujama et Mujama. Atana Nako Mujama. Atana Sambre Mujama. Atana Batire Mujama. Oh, Telema et Telema. Atana Kiki Telema. Atana Sambre Telema. Atana Batire Telema. Merci beaucoup.
na wakanisa munangebe kapuka mutima kakumesangisa maloba mutasongange ketu ya Kongo mekelenge mona pasi bika mutu molenge kutuba jakabe ketu na muna kana mutima nangemebwa mumena papa sina mumebwa mumena ketu na muna ndashia Papa kala ya fanya la muka ngeyimbe ni kunga kitaka bosonga yimba kula mwana yejoski kambukuta yimba mama Janete blanye yimbila dadi Joyeux anniversaire.
ekufa. Ok, merci Nanzambe pour la pessimisme souffle de vie. Merci Nanzambe pour la protéger. Merci Nanzambe pour nous sali pour la vie nangai. Na do barango na isakaba nangai. C'est vie non qui connaît même des couches n'angola la PC va voir ça sali mais il faut que son bonita étoile non qui Samuel non qui et Kaïs Lembe non qui son nom est en fait voir même ma belle femme Justine Matador Justine Matanon qui la patronne moi si na ça va que mukolo ba ko bandela ko ma bible kombo na ngeza bakati nde to sambela kati nzambe sela ngende ko sela ki Jacob sela ngende ko sambela ki sala ki kingani donc ndenge pe ba fuwa sambela nzambe sala nga ndenge ko sela ki vie de moi ngana ça exemple oyo batu bakoki comprendre que nzambe azabe asalaka bref ne na wuti na makambo oyo biso nyonso toyebi kaka bino bato internet akufi bien sûr faut pas nombre de vie beaucoup de mbongo na bapoche na bino mais kolela ya bato ya partout dans le monde pour balinga ba Charlie no vie de moi nzambe ayoki kolela biso lelo toza oyo toza ezaka lelo te le 6 avril là moi na ngami ba chez bino ya terre anniversaire ndapo na éviter ya kolala na monaka mata senga te lelo ngana obina ka nazo ba koni ko batini ngenge ko poto na bibi na ngaba transport normal na ya fête oh madame asali moi na yebi ba chez bino fête j'étais surpris lelo idem tout le monde soit ngana mais ça m'a ba fête te mama bele te papa na olo kana boy hier lelo toza mardi lobi lendi tolalaki ya kanda na moni mosa bibi tongo nga ndoti na tournage pas ba ya fa moni ki na uti tournage na yana okuta batu ba kiti ba tozolamba vraiment merci Justine Matador la patronne la femme qu'il fallait donc voilà donc impression ngeza kaka na sepeli na bengi si batute on a aimé que non ça fait tité mais niveau makambo kili na moni bandeko bato baninganga pas trop dit que bato baninganga ba o bazan nzinga to kusani bayebi ko souhaiter notre anniversaire merci aussi na ba star nyonso ya Congo oyo bo soutenir na ba vidéo partout dans le monde na bota na ba Congo te pour ba konsulter ko sa ba vidéo za petit sikoyo na na tête ba vidéo ya ba soutenir na zo télécharger merci na bino merci na moko bolasinga conscience nanga ils ont rapidement que naza aimable de l'invité marabino partout boza na ba o ba souhaiter ngana ba être normal o nini na ba tout ba yeba kité na yebi ke ba l'ensemble na comment pour lunga sa mo nzambe ya lola amona bino apangola bino ba tout ba soutenir moyen na prière conseil moyen financier et merci
na maman Olive Lembe, maman ya bana belé, maman Boboto, maman Bolingo, maman Olive Lembe, maman di maman. Ceux qui nous ont fiers, na kana passe na motema. Motema bomaro, nzamba pesa maman Olive. Vraiment maman de la chance pour que les gens ne na mota tina nzela mayo. Bato ba mona kana libanda ba tona ke maman Olive asumaka ba problème. Mais la biso bato na mboka te dike maman Olive akipaka tanda stage. Et il y a pas moto nyonso oyo sango ko beli na bato. Merci na bana poto, merci na bana Monda, donc merci na bana Afrique, partout dans le monde. On va communiquer pour écrire pour les écouter. Merci na Onus Rosala, on a Charlie Nongi, vidéo, Leloisa, 21 avril, pour la Botama, Madame Asenga Surprise. Na bande ko na moto zanzinga nzinga ya batemeli temeli pour ça, beaucoup mis donc Zambia. Président Fidèle, Toki Sango. Conférence de presse. C'est le président Fidèle, tu poses moi question mon le lot depuis Marambo Tchao le. Puis pas maintenant bon pas maman mon. Oui président s'il vous plaît. C'est qui dit maintenant? Oui président. Ba maintenant bon président Marambo Tchao le volet belé ou le gars la TV trotté. Le logo ni ko profiter le bana bato. O nyonso ba lo mabe na Congo la Fidèle occasion anniversaire na. Pour mes mamans j'aime pas de polémique. Bango ne soba bandiko nga voir même na ko basala mabe na zakana bango to sur la bien tout ça na lo bango na mutema nga tout vient de dire hasard panza mes abate circonstance nyo to comme ça kanzambe emso circonstance oyo nga na neki nango ezaki peut-être na kufate mais nzabata sanga nani kozala na ye nani kozala na yete c'est ça donc voilà quoi même quand nzamba va le biki moko bi bali basanga na kombo na ya zawana donc attends bali to sangani soki ko ba assemblée le kota le kola kana assemblée ya so donc azaka na wana vide le oyo na lo botama na lelo tan ya sena na vide na oh madame a fêté lenga Justine exact la sena na vide le oyo to kilo so ici vide la pour changer toi va faire plus ko changer na rezara ke liwa liwa kaka liwa tout ça on a ils ont les cabots on a eu ça mi ba mista même Christelle ça on a Christelle a l'eau yebi na eu ça ba ko ya za mona tout fait l'idée ya za mona on a formé na eu ça ba mo ke dans les locaux qui m'a ça m'a fait ça les cabots nanga ezake na sala théâtre na no la ba stress et tout et puis nzambe ba akela motuté na se po anio kwa ezaka ka ba circonstance ya mokili makambo to lelo nzambe bike omwana nga vide no yeba osipsamite mababa aba kolia wana otangisa ba sevi nongi wana ba jible nongi wana ba degauche ba étoile ba onesha nongi ba jible nongi donc ba samie ba kaisi wana siko akata makaka inspiration le baki na dekonaki na kele ko ta vie satan mais le coup la nzambe na nzambe na yeba ka na yebi valeur ko nzambe et puis biso na famille de simba ko kwale maman nanga kisi to Christine merci ma maman a beaucoup nanga na pasi et puis à l'accent na mabete ngato c'est nga ba 1 milliard de dollars atra zangi mo ali on sima ko de choses na yebi nzela mabete nazana lokoti ya lokaba to ko lobby to yebi amote lobby za nzambe mais le coup la nzambe azameta tape ya circonstance zo pesa sur vie donc nazana ka pas aussi ça va bikana par curiosité pas moi tout ni na e baso de la quatrième anniversaire yo ne mutatu mais ça les années wata lelo ni quatrième anniversaire pona na buta mikama pratique de bota na bota mi te batula te bota mi kwani je te ka bali bayeba na sa onga na sa ko je te bunga la biso te ata na kosi bango mais longe ko sakate tant tampo ya